juste. Il a prophétisé beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Alors, comme vous demandez, voici un échantillon. Dit l'Éternel, 3 choses sur Madjabou. Il me dit 1, Madjabou vient de moi. Et voilà, I'm back. This is your man. Et l'homme se signati au côté like vidéo kakandenge et zalaka masolongo zokende déjà bien. Vraiment, tout le monde qui tobe tele solo ya histoire ya Madjabou et cette histoire bandiko matabiso mafuta na motema comment mboka mobimbe kozala silence ko tosa makambo ya batu moko po baza ko s'imposer na force nzamba se posaga na force de nzamba tika batu nyonso bazala na libre arbitre na ndenge na bango moko po mokiliza ye biloko nyonso za ye kolala kolamuka ndenge tolobaka tomoni grâce temo autaki ko postir moko toyebi te soki eza aventure ou bien azalaki koluka base mais après postir na ye wana na Facebook eboti makambo bato ya Madjabou bafâché na niveau moko impossible à cause de l'émission tournée avec Denis Lessi au sujet de Madjabou Gospel, mon réalisateur est menacé de mort. Toyebi histoire te e bandi ndenge e komi ndenge na point oyo. Mais toyoki bato ebele baza koloba ba chroniqueur ebele baza koloba neti ndeko na biso Marie-Laure Mwaka aza kokomisa ke Madjabou aza na mbongo moko impossible. Mbongo ngo ya Madjabou ngo nazo bataza na ba milliards lokola ba Bill Gates ou bien aza na ba milliards lokola ba Jeff Bezos ou bien aza na ba milliards lokola ba Facebook tozo comprendre te compagnie ya Madjabou azwaka pe mbongo wapi les Congolais pe to mitu na kate pa nini mbongo ya bato ebimaka tozo comprendre te to monika bato mo babimi dale neyamboye mbala moko bakomi ba milliardaire bazala na mbongo na États-Unis awa toyoka te compagnie moko eza ko exister na kombo ya compagnie ba Congolais et futaka bato chaque mois ou bien chaque semaine ezalaka te to komi na Congo bakomi na bambongo pe yango tozo comprendre te to yebite mbongo ngo ezoko uta wapi source ya mbongo wana pa ezako bima ezoko yebana te mais bazako faire taire batu nyonso ke batu bandimela bango ke église wana ou bien organisation wana euti pa ya Nzambe mais na côté mususu Moïse Mbiye autaki kopanza bango alobi ke organisation eza organisation mabe ezali organisation ya batu ya ba science organisation moko ye ayebi bango bien ndeko to sosola toza ko sosola siko question ezali ko se poser ndenge nini pourquoi batu o Madjabou engagea bazali toujours koya na contre-attaque soki ezali kambo ya Nzambe et quoi en fait eloko nini baza ko banga soki batu bakomi kolobela Madjabou na ndenge ya mabe ou bien na ndenge mosusu ezoko swa bino na nini soki batu ba poster batu to monaka même ba mère égale talent batu basalela ngo ba aventure ba finga ka bango balobela bango mais ezako changer bango te ezoko changer boposo na bango te mais o yanga yo ya biso Madjabou je ne comprends pas pourquoi balingi batu balobela bango te même na YouTube bazwa système ya na YouTube soko che kombo na bango YouTube ezui bloquer vidéo et lingi vidéo wana ezala monétiser te mais ya quoi na kati ya kombo wana eloko ezako pesa moi ba question yango wana et toye ko démontrer que ba prophétie pe mususu batu baza koloba ba professionnel que c'est réalisé te aussi le domoni professionnel c'est réalisé te c'est que c'est un faux prophétie un faux prophète na moto aloba kingo modi na moto a prophétiser que ba faux prophète ba faux prophétie d'ailleurs il y a pas de prophète na Congo puis c'est mboka mobimba toza ko souffrir mboka mobimba tozala kaka na souffrance comment Nzambe apesa ka batu ba idée mususu te kaka ba idée ya ba prophétie ya lokuta ba prophétie o etondi na côté ya Congo za la gal kuta Nzamba zo ko pesa ba prophétie kitoko batu bazo créer ba misala batu bazo créer banzela bazo sala makambebele po ba meka ko vivre mieux biso ba prophétie na biso ya ram na ba prophétie makamba buzoba Nzamba linga élever yo ndengo koyi wana Nzamba tomboli Nzamba linga tombola yo Nzamba ko pesa yo voyage c'est comme si voyage comme eloko moko spécial c'est comme si élévation comme eloko moko spécial nous sommes bénis depuis le temps de Congolais bofungola matoi na makambo etani bato bazako lobela Madjabou wana en plus soko za ko accompagner les faux oza déjà dans les faux na ote ko démontrer on na kati ya vidéo on a ote ko sala récemment alors
vraiment botikala kitoko bao basepeli na mwa république ya moke bozo like ba vidéo bo partager bo pesa biso ba idée na biso Tokos on est toujours ensemble bye bye.